C'est non pesa ba condoléances na na famille à Enoch. Pour juste qu'elle est bembe to ebeza ya Enoch. Bi bembe wana mususu tozo comprendre ce que outité. Au moins Enoch tozo parce que akufi avant concert Iban. Mais si ko ba misusu bazolo ba 27 wana. Et la police a fait son travail. Je salue le général Silvano Kasongo, notre protecteur de la police. Je salue le Kondi protège Boubou Liondela. Ezaki avant okota Mireille Bauta la sac ba tina bana basi bazo fouiller tina ba mabele bazo timba tina kati pour même parfum kotate. Au lieu batba kufa na kati ya stade là où il y avait l'étouffement batba kufi libanda là où il y a pas d'étouffement mu pepeza koleka. Ozomona pona nini porte comment emuke. Wana déjà concert et Sili leader accueilli batnon soit comme okende. Il fallait à côté mana porte bando lexa batu mulongo. Tango pena na fandi na ngai. Yaya, mutu nyonso na stade asalaki vidéo, akangai photo, totali na ba chaîne et ata na chaîne na biso awa. Nazo soutenir Ferregola na concert na Côte d'Ivoire. Non, en tout cas, moral ezala bien, tombola drapeau na biso na Côte d'Ivoire. Tout le monde peut faire ego la féliciter Fali pour un concert. Bonne chance na inga pas na soutenir bonne chance na Côte d'Ivoire parce que auto kuta na obstacle belé il faut te soutenir pour moral ezala bien akena drapeau na biso akena ferreté azana drapeau na biso na nzoto congolais mutaki obet donc na lingi siko musique na c'est marché de victoire en victoire pour ba seki biso trop. Bandeko balandi yo kani télévision na pesi binombote. Merci énorme na ba retour bozali ko sa la biso. Merci parce que bozali ko tinda ba abonnement nenga to yo kanaki na bisaki bino cap avant décembre, avant janvier 2023. Il faut to les kadika. Donc tozo kende bongo wika na biso yango déjà ya dibosa porte to moni yango donc la mingi te déjà dika na biso zo banda na bike manike na pointe dike zali assuré sans problème mingi rozala na biso wana na pesi mbote ne na ko pesa mbote na pesi mbote na ya na nga office lombo na pesi mbote na sima caméra na migra malunje zo comme ça ba image kitoko propre soin na banda ko na besoin ya image nous la propre ngo ça fait non mariage anniversaire migra malunje azali wana donc yaka po resepela vraiment na yebi sur resepela ko regretter le côté mbote mingi na Dalida Kiboke la docteur bana basio batangi pona horizon 2030 bana basio ba postuler bango wana na pesi lisusu mbote na Dactikis business sans frontières na yaya na ngai moko adricha motomètre na pesi ombeto zoyoka na te na zoyoka te na olela kaka yaya na pesi lisusu mbote bongo na oyo babengaka Nick Banza kuna na kati ya Autriche na pesi mbote na ko pesa invité na nga de marque nga bengaka ye bongo mwasi ya makasi mwasi ya bwanya na ko pesa mbote Manique de John Boni. Bonjour Mireille, bonjour ma petite sœur chérie. En tout cas, avant to banda, to singano nzambe merci pour la souffle de vie. Merci nandenga zaki na biso banda, to banda qui promotion na yo ya stade. To banda no ku banda na concours ti on est ensemble ti lelo to zakaka. En tout cas, beau s'abonner massivement parce que awa to ça ka banalise intelligent. Pas de banalité, pas de bêtises tout consort non. Pas de clash, pas de n'importe quoi. To sora pena pona bo comprendre bozwa eloko ya malamu oya mabebo boaka mais oya malamu ezana bino yango to banana ko senga nzambe merci. Je salue mon pasteur Alphonse Kaenga na église Sion na Kimbondo na pesi Goreti Luvezo mbote ebele na pesi Elisa Ileka kuna na Ottawa na pesi ba mbote ebele babi Ileka ya Lisa Chimène Lopez Chloé Kardashian de Bruxelles Jolie Maya la JR Tangasol. Merci de nous inviter dans la plateau. Merci beaucoup Manique de John. Maman kita Manique. Maman ya passé. To si to si promotion na biso, to réussir na concert na biso, mais après concert to komi na mawa. Après concert to komi na mawa, eloko yo pesa ki maye, lo pesi nzoto, pesi na tango. Et memi résultat, il y a bien. Mais résultat on a bien. Et le disabiso de John. Avant de commencer, nous avons des condoléances dans la famille à Enoch. Pour juste qu'elle est bembe to ebeza ya Enoch. Bi bembe wana mususu tozo comprendre ce que outité. Mireille, nanenga mabete. La police a fait son travail. Je salue le général Silvano Kasongo, notre protecteur de la police. Je salue le Kondi protège Boubou Liondela. Au moni même na kati. Ezaki avant okota Mireille Bauta la sac. Ba tina bana basi bazo fouiller tina ba mabele bazo timba tina kati pour même parfum kotate. Mais à ma grande surprise, au lieu batba kufa na kati ya stade là où il y avait l'étouffement, batba kufi libanda là où il y a pas d'étouffement mu pepeza koleka. Ozomona pona nini
porte comment emouke. Est-ce que il fallait Wana déjà concert et Sili leader accueilli batons soit comme okende. Il fallait à côté na porte bando lexa batu mulongo. Tant on pena na fandi na ngai. Au moins Enoch tozolo parce que akufi avant concert ebanda. Mais si ko ba misusu bazolo ba 27 wana. Ya mutu nyonso na stade asala ki video akanga photo totali na ba chaîne et ata na chaîne na biso awa nini Congo nini chaîne awa izan epa na eyokani TV so tali photo ezate video ezate bilongi wana eyebani te mutu so akufi lelo elongi ne eyebana kama bibembe wana ozomona pake bibembe akala totiki tango nga na yebi na obima na nga na osana na vana na ngati mutalala na azalaka te sikoyo nazoyeba te foto babwakeli fali na nzoto o bazosengela mbongo ebele ndenge tokoki so basengi soki 2 millions soki 2 millions soki 2 soki combien bon nga spéculation na yoka yango te il faut vraiment baba confirmer nga na ba papier eza ya nini soto lobi boyo balongwa kuna bozo kotela fali bosimbaka bakisi bino ndenge ni bobomba na siko na tuni tango marche sala maka batu bakufaka nani aboma bango nana liaka bango marche politique te tolo bate bango babio fali abomi batu ale batu na kisi comme na marche politique nyonso batu bakufaka na aboma bango na lia bango pouvoir aliwa ezale pa nzambe toza ko bwaka eza ba warrior o bakufi fena ba warrior eza ba warrior ba ki kotala fali ba sepela avec tous les années qu'il a travaillé mbali boso beta concert na place oyo ezali na moins cher ba nyonso ba kotala mais eza bo sape makambo na ninga solo e komate na ninge moko boye ya lukuta mire tozo yeba suste yango nde question batini so bazo mituna fali à quel niveau azali impliqué dans likambo parce que tu ko yamba avocat moko a expliqué biso liso d'abord que ndega na yo quand il te veut mon avocat n'a expliqué à quel niveau Fali n'est pas impliqué, à quel niveau Fali peut être impliqué. Mais Fali a roko kanga mate pour na faire parce que ezali affaire civile. Il faut ezali na ba makambo o ba aussi sango civilement eza pénalité pour asala ki ezaki na intention ko ma batute ya beti concert na parce que yemo pas na kati ya concert so ka na intention ko malade que yé pas qui vit en danger donc c'est un peu ça. Éviter en tout cas ba abonné à Eyokani télévision en tout cas merci na confiance pour Pesanga avec les peu d'intelligence que j'ai et là on a eu comprendre qu'il y a eu sabotage parce que caméraman y Afrique Elengi TV ba pompa qui est bomba climogène boué na munoko na yo comprendre que sabotage wana il fallait ça manakati tellement sécurité à la police ezaki et les kai makasi ba bomba ki ba climogène monsieur comment dit ba parfait est-ce que police a conseillé la climogène na mukebo ba police ba sana ba gaz na bango milio ba betaka tout mais c'est comme ba climogène we ba ko étouffer ba net au temba ba pomper na lito ba pomper na misubo yango ne muté étouffa ki bato c'est que il y a eu des gens batinda ki bango ba ya ko saboter pour ba kufa fali même ngambo ngapo na nga réflexion na ngeke bongo ponde ni sami na kata stade te parce que sécurité est pourquoi t'as un sac ba au parfum batika na ngwana oh eloko moko ka za vaporisant etika liwana ba yo mona keno te sécurité ya makato c'est la temps ba obima bando bima police pe et ko kitisa sécurité comme ça tout ça la sabotage ba kufa poserait effectivement so batu il fallait ba kufa na kata stala pelouse ndenge tonda mais moi si moto yambi ya lobby que yazaki na 13 kulu ne bundami na kati ya stade na 13 yoko loba il fallait filmer la preuve a perdre connaissance tout rezoyer bien que malgré pas sinazo continuer ko loba que akoyaka kaka concert a fali po yaza warrior un jour warrior toujours malobi que kulu ne bundama ki na kati zaki na ba infiltrer ba kotaki parce que ezape na moi si moko azana ngiri yepe na donc ba beti on dirait soki abia zo ba te soki mulangiso e kati yesuki nyonso awa nyonso azana pota bato wana nde to ba ko landela akwei ba bendie ya donc bato il y a eu sabotage ba kotisa ipena bato ba ya saboter mais balo bateke o police et ça de sécurité bien te o likonze te police balobi bochaki ba ambulance ezalaki te ya médicalisé ba voiture médicalisée ezalaki rouge bazaki wana ba croix rouge bazaki wana est-ce que mon croix rouge moko azo sam massage cardiaque non hein est-ce que ndenge to yaki na concert à martyr pendant to même ambulance surtout même ambulance que to wande bonga bo ba so to yeba ke bato ba kufa yango to chaka ambulance
au monde banga baloba na biso le ba condamner to check ambulance te mais soki ambulance ya ka yeba ki bato ba kufa yango check ambulance po ya komema bibembe non est-ce que tu ndima pe que no lokani ngone ko salama 27 personnes batika na martyr tozo kamwa na leader yemo au monde a sali exploit ya makasi mais ake abattu na souci makasi en tout cas tozo comprendre te moko boza nango pona ba victime nyonso on so bazo tanga ke bazi problème kuna est-ce qu'il y a un mot parce que moi si wana lobi yetangu kulu ne bunda moi les 14h souci ne za ki amona fali mais atika liko mona parce que perda ki connaissance mais souci ne za amona fali est-ce que fali a ressala ka peut-être geste moko ya ressala peut-être concert moko ya ba rescapé ou concert moko ya ba tenu so ba enregistrer bango ou bien il y aura un mot lisusu yango nde likambo numéro 1 mboka beta lisusu vraiment en tout cas pesanga pena permission na pesa Koffi Olomide azota la tournée internationale na bosana ko yebisa on e bandeli tant au sala casting fongola na yo o yebisa biso waka tabatu mo ezaka que non on est de cœur avec parce que ce sont des warriors au bazoki au ba perdre vie ba condoléances on a bandi na ba condoléances baza batu oyo ba soutenir ifali na tango batu nso bwaka ifali ba futi ba billet na bango ba ye na stade ba sui ba ke boteki to kena na logistique na makamususu kasi to lungana na place ba victime ba bo kaboli ba billet ya ko kabola yo fele libanda stade billet kabwa mi loko nguba so billet kabwa maki mais bomona ki on libanda billet za kité billet kutu ezate billet ezakite billet ezate ti omoni esilaki mutu bato babaki na babillet bakotaki bato bakutani na babillet na bango na ndako billet soki billet afali ezaki be mongo omona na babala ebwakami omoni billet moko ebwakami na babala omoni singa moko ya fali ata ya vert eza na babala ezate po wana olakisaki no billet ezate mo nyonso asombaki billet basponsor basombaki babillet na bakaboli bato na bango bato mosusu apoto batindi bambongo basombeli bapeti neti babase baaméricain baarabe bavie na bango oyo baencadraka ya bajikin batindelaki bango bambongo basombeli bango babillet keni mpe naki okaboyela bango babase ya bawenza bayaka babase ya bazandu babase ya bawenze ya nini ya liberté baza na bavie na bango o batindaki bambongo basombeli bango babillet bapesi bango billet ya ofele bakabola ezalaki te lokuta balobi ke na kati pe ndula malonge betami te fallait être tellement émotionné ako yemba te émotion elekaki mingi que fallait ako yemba te eloko bato bando zela baya ko yoka wana bayoki yango te basepelika parce que bamoni fali bayambi pe disque d'or mais na kunga pende salama na yebi te so yomonaki spectacle te. Il n'y a rien à dire. Moi, je théâtre, très bien les Kébélés. J'informe que notre Koffi Olomide a la tournée américaine en Nord-Amérique. Tournée Koffi Olomide. À Kobeta, le 5 novembre, na Terminal 5 na New York. À Kobeta, le 11 novembre, na Atlanta. À Kobeta, le 12 novembre, na Dallas. À Kobeta, le 13 novembre, na Houston, Houston, Beta le 19 novembre na Sina City, Akobeta le 27 novembre na Los Angeles, Akobeta le 9 décembre na Montréal. Montréal, voilà. Donc on fait le tournée américaine en tout cas, il est à féliciter. Voilà, il est à féliciter parce que Talaka Koffi Olomide a coli mais Azozwa quand même ba contrat ba tourner vraiment il est à féliciter. C'est pourquoi je vous informe batons aux États-Unis, batu ya Ottawa, ba lobinet ba Lisa Ileka, bozalana na concert ya Koffi Olomide na Ottawa. Donc voilà quoi. Hein, babi les bourgeois gentils Kasongo toujours, babi madame Sabine toujours chez Djonga na puis d'X place to lia katomelaka na Paris wana hein, Junior Tangasol. Joli Mayala. Na sepeli c'est jongande na lingando bora ngo pesa la bien place baliaka ba melaka veut dire ça la kitoko makasi Manique de John Prince Babia a beta ki showcase moko na ville en tout cas il y avait à boire benga biso to otala bon te na bando benga osiko ponga na linga okende ponga na nga maman na pesien hein donc ezaki soirée privée hein yango so eza ba soirée moko ba ko ouverte non informé. D'accord, c'est bon. Manique de John, on peut rebesser sur la Koffi Olomide, na le kanaka wana peut se moi réflexion parce que avant que pas Koffi Olomide, au moins ma cambulité à kanda au salade. Nengazo finga bubuli yondela. Est-ce que c'est normal?
eza normal penza non toyeba siko bawelaka nini na bino bawela nini ya patron ye aza kanda aza lite ya kanda aloba déjà que non nga pena bozongisinga na mboka oyo bato babongaka te bozongisinga mpona nini yo loba mboka kimbango bato babongaka te yaki mpaso bano na mboka oyo obonga te lite ya kanda olela na parquet matete osoluka su ba problème mutu nyonso ntango asalaka mosala accrochage wana ka ndenge ka bubu liyondela nde abi bubu liyondela ndenge asaki accrochage na stade de Martin ndenge akweyaki ye moto atindaki baesprit ya mabe ekweyisa ye tala niveau donc bino botindelaka bato bamauvaise ndenge olobaki otinda baesprit mabe prince babia azwa te na vodacom bino bozala na nzoka donc nzambe aolakisa biso ke bino botindelaka biso bademo baatake alaka donc vous êtes là pour nous attaquer donc nzambe mpenza arevesio ke oza ndoki yango mbongo nganga asengaka ti lelo nano futa te omoi liboma ndenge ezosala yo okomi kobimisa ti keno otindelaka bato bademon au nom de Jésus bademon na yo wana ezongela libota na yo un patron comme Bubu Liyondela kotaka na kati ya teni aki osala mosala il est à féliciter pour sécurité eleka bien donc yo sikoyo ozotinda bademon po ekenda akokweyisaka bato bomoni bomoni nzambe arevesi bozwa ngo na légèreté te batindelaka bato bademon donc bazwaka bafoto na biso baobelela manike ndenge osala émission akufa boye botindelaka bato bademon yaya ngai esimba te balobaka mwana nga bima 4e na Vodacom que je salue na félicite à Vodacom efungolela ye makambo aza na succès ti lelo banda koleka kutu na bato babima premier Shada Night na pesi ombote on se comprend donc star à Vodacom nzamba alakisaka ti lelo kezalaka ye Prince Babia donc na 4e wana azaka a premier parce que 4e concert abeti na Martyrs mwana na martyr bande comme il a posé question te tozokende wana malembe mais ndenge kote makambo Koffi na ina fongo la brèche moko epi na kanga tozonga na biso na makambo ya nini ndenge ni déroulement ya concert esalamaki nde obeti masolo ya Koffi na beta oyebi ke polémique mo ebetama tout autour hein yani alobi ke Cindy le cœur aketa asali kutu vidéo alobi ka ozala te parce que ana zemi ya 4 mois abota ta moi site abota banati moi site so za mobile na zemi na siko problème ça mobile nene moi c'est bon ko sanga mobile ndenga zana mobile yebani mokili mobile nani mobile nani kwa Draco ya mobile na ete mobile alia oyebi solo makela divorce bimaki ayo nga Mireille mobile akosa kote ke no aozela mwasi na ya boya ye yo nde loba na mobile boya ye oboya mwasi na yo ozela baboya ondeni yo nde so olingi nga mingi boya mwasi na yo banda divorce yaya mibali oyo balinga basi na bango ndako mibaya kaka toza na procédure ya divorce so c'est la divorce on a mis la baboya na kanga amazona papa yamba bavandi timu ko papa yamba kufa baboya na mais bazalaka na procédure abana ko sabasi nyoso to divorce ya bayo to ça séparation de corps lokuta mais so soirée ye wana na madame ote to na procédure ya divorce ote na lingita lokuta ya na tangu mko ya pas ezaka mko mobile alala na cercueil ye wana bana na ye bazwa biloko nyonso bana nyonso babota batelenga nati kolinga te mobala kosa yo so mobala lobi alingi mwasi na ete yenda boya ye pona ye zo ningo boya zo zela mwasi boya ye ya lia otika mobali nete bavandi bambule ebele atika bana ya suka bana omiketi lokuta baboya na te bazana mwasi na ye Koffi ya mobali alia Koffi za mobali alia ya boyoki yango ezalika brèche tofongola ki tokangi yango totiki yango wana tozongi siko na déroulement en stade tomoni na kati ya vestiaire ndenge ni baoyamba babia pa ba camarade ya papa na yo bayemba na ye ba modogo ya barambwa ba Gibson ainsi de suite sentiment nanga ezaki malamu parce que elakisa ke no babia zalaka bien na bato oyi bato bele bakutana nanga nzela bakabelanga ana kabeli oka pona shoko ko tozaka ne bobo elasa ke babia zaka na bien ka na bato c'était pas un garçon mauvais c'était pas un homme mauvais na net lobi mutu akabeli nga $5 na kabeli oyebi nga te na kabeli pona pauvre babia tozaka na eboena siko apona yo mindanga bato mingi bakabelanga c'est que babia azaka bien soki modogo aleli bongo po ayebi ke babia azaka bien abanda kosala ba aventure azaka na ye pe na azaka pe na ba défaut na ye mais ayebaki kozala na baninga ozomona yango prince okende liboso po papa na ye atiki matambe ya bien bato nyonso balobaka boye manike clashaki boye manike azana no envie mais babia tika ba trace ya bien yango mona na otambola likolo yango moni
destiné à Prince Olax, Prince P. Aobeta Marti. Prince Abeta na Atlantico. Na Angola. Concert à Liboso, ça na vini na Atlantico. Na sali ya munene. On est Olax, Nzamba Olax, no destiné na. Kanga journal lelo. Kanga data lelo. Prince Aobeta ka Martyr. Prince Aobeta ka Stade de France. Prince Aobeta na basala minene. Na mboba Bercy nyo Aobeta ngo. Parce que ça ne lo kwa Nzambe. Bon Prince Babia, tozana simana yo, tokotika te, toko soutenir yo ti esika wapi. Nzamba komemba réalisation, on a besoin de photos komango. Eza na maboko ya Nzambe. Mire nga na vanda no bato balbaka na difficile boy. Mais yo ebini nga za net na temps na boya osabe émission to coopérer bien. Na vanda ba makamsuku na sola na bato. Awebi ko maka relation mse kipa makila. Yo linganga na kangama na yo ozo yela ngai hypocrisie. Na kati na yo olinga te makila na ngai elakisa ke no na kati olinga te. Elinga te na pusa na pembeni na yo atosali semblant de nini. Voilà. Bongo nde ezalaka logistique ya concert. Babi ke instrument ezali ko fouter bato bando yo kapenza te. Que la biso ba faute. Pour ba très bien l'équipe belé. Baoul qu'est-ce qu'on va ba faute. Concert l'équipe bien. Baba il beso to tonne ça. To tonne dit to sali triple fois. 80 000 3 fois to sali yango. Oh ba oh ndeza wana akokyo yemba te to bat nyonso bazana ba vidéo spectacle l'équipe bien. Pelouse les a protégé instruments za kibe baoul ka ba faute. Ya. Amoni semaine actualité stade et sili. Alors fallait ndé mutu siko asimbi clé à stade. Histoire est changée. Falinda Simbi, avant ton sa martyr, il faut les capables de si on a posé une question, moi sincèrement, du bossa ba téléspectateurs, nous surtout ba internautes, moment nini oyo apprécié qui na stade, na moment nini oyo mo temps otala ko bité o pena na zélé qui on boité. Moment on a apprécié qui na stade, eza sécurité. Na podium ton na stade. Na podium. Moment on a apprécié qui na podium tango. Quartier la te kota ki nanzima ite. Et puis nzembo fali aye bayemba ki basamba bayemba ki de 13 fali azaka te. Non fali a honora ki Koffi Olomide. Abi kolanda ka batuto za papa nanga. Po na série ya de 13 fali amina ngamie. Pote nanga te kasi ya motemo yo bape. Fali azaka te wana magie. Fali azaka te. Ala kisi ke na nyoso bolobaka na honorer papa nanga. Ata papa nanga sa elinga video ya encouragement te mengai na honorer. Et puis, oh, fali na samba yo kanate, sam na podium. Oh, fali na butu kondo na gypsum yo kanate, gypsum zaki wana. Moment na linga ki yangwana. Moment oyo na sepela ki penza te na kad na stade. Eza moment oyo, moment ni na sepela ite na stade. C'était une sepela kaka. Faut appeler na moi parti. Te parti na sepela ki te parti oyo. Batu tang ba komi ko mata ebele na podium batu ba komi ko santi ba koyaka. Ozo comprendre ça qui bien te. Ozo mona batu ba komi concentré na concert au lieu mutu pa ko mata pa chubi leader elokoti. Wande na sepela ite. Yango moni bubu ilonde alongwe place azaki azo ya mbangu po a réveiller batu kana bo se réveiller talande batu ba komo mata. Mama nani na sepela ite. Ne ayaki osala crochage wana ayaki ko koya. Batu bakomo betela liso. Bakomo betela batu liso ko au lieu to que la muto a sécuriser leader na biso to que le mawa tozo seka akoka pe ko buka na kingo pa kufi wana lokwa to zanga mawa. La jalousie on est sous mamba mawa te na nga jalousie. Lelo yo stade de martyr le biclé zali pas fali pou. Na pesi Bivarios, Beni Bivarios l'acteur na pesi bambote belé Beni Bivarios. Na pesi bambote belé. Pesi bambote beni. Le biclé ya martyr eza na maboko ya fali pou pas. Mais le 25 watt fois bêta. Le 25 to zalana to soutenir. Non soutenir Goga. Prince Abeta na la team. Orchestre liboso Prince Abeta za la team. Prince tanga abando beta histoire à vie na abando tanga komba la team. Orchestre liboso na beta eza la team. Orchestre liboso matanga avion na voyager na Bikena Angola eza la team. Non, il faut la team à gagner pe. Po combat Prince eza na kata la team. Na liste ba mission héritier carrière solo héritier tanga Prince ba bia pas le cas. Prince pe na côté na pe ando tanga il faut na soutenir héritier. Alors m'a tapé na podium Prince ba bia. Toi bon ayemba album te ezo ki pesi ko héritier soko matsaye. Wana nde héritier nda oyeba. Mais to na soutenir Goga. Et puis nazo soutenir Ferrego là na concert na Côte d'Ivoire. Eza lelo? Non, je sais pas trop. Eza lelo hein. Lelo toi. Samedi, lelo toi vendredi. Non, en tout cas, moral ezala bien. Tombola drapeau na biso na Côte d'Ivoire.
Tout le monde peut faire ego la félicité Fally pour papa na concert. Ouais, bonne chance na inga pa na banda soutenir ba bonne chance na Côte d'Ivoire parce que auto kuta na obstacle belé il faut te soutenir pour moral ezala bien akena drapeau na biso akena ferreté azana drapeau na biso na nzoto congolais mutaki obet donc ba na lingi siko musique na marché de victoire en victoire pour ba seki biso trop hein voilà la ko ina na moko ezanga mutu na mako binemi mo ezanga tina ah quand la star na pesi mbote hein na pesi mbote na ba chroniqueur nyonso ba chroniqueuse nyonso na pesi bino ozaki na grâce te mo pe na te to mona na te bamba zaki na VIP nga zaki na pelouse pour obika ba image ba nga linga place loyenge yala Aïdor Bokwala le brésilien Chatra Kakanga Aïdor na luko mo na te na komi mais o répondre azali na e na pesi batu nyonso bambote belé sous les kauka par Zuria na pesi bambote belé Zakari Baba sur les mola hein l'honorable comme ni ngo Fally ayebisaki otan bozalaki après carnaval likamo bo ayebisaki oseki naza te atolo te ore asekele ok je vais retrouver biso na suka manike mo liloba suka na batu nyonso mais batu balingi bayeba ozana Fally tozana Kofi te nazana Fally na Fally nga sala pa mission mo na Fally nga ipa na Fally puis na volontaire ko silikane so silika ono longoli na epa ngana Fally to bongisa ana silika agangela nga bana so ana problème lukanga na ndako ya na internet te parce que nga na neti batu mususu te alobela nga po alakisanga ke nga pe na so ko neti batu nyonso te to bongisa na biso siko batu balinga ikaba mona biso ne ensemble po ba yeba ke to bongisa to bongisa Fally asalela ki prince vidéo ya ni ya Vodacom akasi toi bien on est bien. D'accord, à mot de la fin, on est arrivé vraiment pratiquement là. En tout cas, on a pesi batu nyonso mbote. En tout cas, merci vraiment. Bon, pesi biso toujours confiance. Na banalize tout ça là label KBA na pesi bambote ebele. En tout cas, Alain Giga, Clara de Bruxelles, Erogal Eza Oya Clara de Bruxelles. Erogal Eza Oya Clara de Bruxelles, Pepito Kila la baza ensemble. Ko yiba idée ya muninga te oya ko kabola pour ça Erogal Clara de Bruxelles. Alain Giga na Londres na pesi bambote ebele, na pesi bambote na batu nyonso babone nyonso manik de John Tokos officiel. Hein, donc jamais qu'on est boya belé. Et Yokani TV, on est ensemble, on est là pour s'abonner massivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maniké de John, merci na Migra Malundi na Sima Caméra, merci na ba abonné nyonso bazala fidèle na chaîne oyo, pe ba onne so bozali koya, bozala sûr que bozala déçu parce qu'on est ensemble avec vous, l'information se traite, l'information s'informe, hein, ici, vraiment c'est la tête qui fonctionne quoi. Si tu n'as pas la tête, tu ne sauras tenir ici là. Donc ende na on so moni ko na makati oyo supporter tes mains, to bi ke na ba fan musuba linga biso sans condition. À comprendre ta zaka kawana. Ba o pe ba soutenir biso sans condition. Ayeba te na soutenir Mireille pour na lingaka yo vraiment boya susu.